so besoin na posa de mususu ya makile ya Karine boluka ngona maboko na ngate moni soki Karine afinga ba artiste mususu on a eu kit bakombo amaska pesa bango bakombo amaska yango na bakwa kofunda été mais c'est pas vrai profita wa kanisa ki faire tout aloba ko mona beaucoup faire la nuit pour kanisa Karine si c'est moko Afrique Info avec Frank Stemai Yandang centimètre na ebioté erreur yozo sala ba déclaration yozo sala wana eza lokolo zo signer siko ke likamano saki wana ko elo on appelle ça conseil par les kinanga wana yeba ke comment on ngeza waze quoi et pas ba kongo lingo la sa moselu donc na sa bo banana botama na moselu donc ça dit que soki yo monique donc na so lingo si sa moselu na ngai continue ça ba déclaration ba avocat nga poto si ba komela ki ngai nazo ko apprendre ba bi a signer acte na ye. Vous comprenez? Ok. Parce que liboso na zori batina kufunda mutu ndenge bana Guinée, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, twende. X-Bass, Marandura, Yassika Eyena Kinshasa Restaurant L'Orangerie. Restaurant L'Orangerie Koutia Koussia Balala. Na spécialité na bango poulet au makala. Poulet au makala Souka nelengi Basuki wanate Olingi kolia bio Yakambangu na Restaurant L'Orangerie. Na service na bango cuisine congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali. Kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali. Ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozo mela ya malili. Otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC. Service ya kolobela te, un personnel très qualifié. Et bon, chaque samedi, mesdames et messieurs, ça a été toujours un réel plaisir de vous compter parmi des milliers d'internautes qui nous font confiance à travers le monde. Vous êtes branchés sur www.africainfo.net. Merci également à tous les amis de Frank Stemai et papier à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes très honorés, mesdames et messieurs, de recevoir encore un grand artiste de mon pays. Il s'appelle donc le Monstre d'amour. Il est actuellement écrivain aussi, au-delà de ses fonctions, encore de ses activités musicales. Voilà, il nous a fait encore une fois de plus plaisir de nous écrire, bien sûr, un ouvrage intitulé Le Petit Bonbon de la sagesse. Il est avec moi. Monstre d'amour, bonjour. Oui, bonjour Franck. Vous allez bien? Ça va très bien, ça va. Très bien, merci, c'est un plaisir, Madame Monstre d'amour. Le Petit Bonbon de la sagesse. Comportement, on a une édition où il était oui, ça va. Il se comportait bien? Ça va, on a vraiment reconnaissant, Congolais. D'abord, on a accueil au Salam album, on a plutôt un livre. On est tout à l'heure, on a suivi coup de fil à Amina Nikez. Ok. Avec un poto, le place tout ça là. Bamindele, bazo discuter, balobité, noir à koko maboité. Oh. Donc une discussion na musala patron na bangwa kiti abibo discuter nini bamindele donc ba animateur balobité bino boko koma boité. Bilo ko na senga plaisir mingi. Accueil au bat basali livre zote kama kaka na ba congolais mais ba africain ba mindele ba tunio surtout accueil wana nazo remercier d'abord ba congolais parce que bangonde bakolo bazé quoi bangonde baso le bela mingi likambo ya livre et puis bangonde baso aider batu mususu ba découvrir livre wana accueil wana vraiment ça me touche beaucoup donc likambo bato lobaga soki olingi bombe la congolais mbongo tchona kata livre pour découvrir nangote anatina bien livre donc tout longo la moi da journal lelo non faut comprendre loko moko Frank Stemai soki biso ba noir to ba congolais to tanga mingi te parce que mingi peut te bino so tanga te ah bon bah oui faut le balikambo ndenge zali. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous livre il faut le temps na ngote donc voilà araté na yema kamo za na kati eza ko na muto za na matoi
album moko bimi ya artiste monene na mboka na ya bitenga na yoka na ngote pour quelle raison yo mtu nzamba doto na matoi batu musuku bazana difficulté ya koloba difficulté ya koyoka mais bazo sala doto zo kela bango mawa yo botamina ba tu wana muto ayibi kotanga akoluka tanga livre wana ezali et c'est inévitable bato bazo tanga livre te ezali misusu bayi na bango tanga te surtout biso na Afrique awa to wana ya bato bayebi mingi kotanga te eza très élevé mais to lo ba te ke ba noir batanga te non batanga na bango lelo nde tovandi bo Frank Stemai docteur so akomeli ordonnance urbanine biso tanga te olukotanga oyeba na komela kisini voilà donc eza nango likamoko bato balobaka yango mais fo yeba pe motu akotanga nini chaque dimanche tozana ba bible na sama peka tozoke na église je pense que soki balobi tofungola chapitre boye totangaka livre lokola bible faut pesa ngo importance ya monene na vie bato batangaka yango so bato mosusu batangaka te parfois parce que makambo mosusu ekomamaka ezalaka na valeur pena te moni to ezalaka na batendance déjà moni très bien zomona bona bakomi livre mo ozo ba déjà que balobeli loko boye moni moto aza intéressé te les petits bombos ozo sepelisa bato parce que ils ont abordé ba sujet presque nyonso voilà donc yango no moni to lo balelo en pleurs wana livre wana ezui par rapport à mesure d'édition na ngai na za ko sepela merci mingi na bato bazo soutenir ngai bato bazo somba livre na mokili mobimba ezali kamote que livre ezoteka na Europe non Amérique moni bato d'abord na profiter na loba yango bato balimba zo livre boluka yango na amazon.fr amazon.fr ne eza makasi mingi na ma distribution voilà donc là on a koloba na bango yango la pour mingi bazo tuna ngai to kozwa livre ndenge nini esika tu yo zali na mokili ozolanda émission oyo okoti na amazon.fr donc au moment alors même solo livre est disponible ba outil de la yo dans le secret nanda kuna yo livre nango vraiment merci. Alors moi d'amour vous parmi les artistes et musiciens vous êtes accessible même au peut savoir même adresse email na yo au peut savoir même occasion to comme na ba WhatsApp un peu partout mais ba remarque nini zongi ou ba suggestion ni ba basali par rapport à livre le petit mot de la sagesse. Vraiment d'ailleurs na profiter la pesa ba tu numéro na ngai comme d'habitude. Ngai numéro na ngai zali plus 243 99 99 33 9 8 4. Voilà, on a communiqué na WhatsApp. Donc na solo banayo avec sourire na ma lèvre. Donc jusque là na yo kité que na tangi livre mais na yo ki honte. Donc mesate. Donc vraiment c'est un mingi. Mutunyo surtout vraiment to sepeli mingi surtout si j'ai beau et loko bo ndinga aborder yango. Vraiment. Donc non, dernièrement nazana ndekonanga lekinanga na po meshake. OK. Dernièrement rapide pour 4 jours quand on a ça ça. Moni a profiter parce qu'il y a comme on a Amazon. Mais il y a dans les États-Unis. Les temps aya États-Unis livré na simanaye abisoni ngona na songa ka awa atanya ngona avion metant wa kitika mala moko mais c'est extraordinaire donc moni batu jusque là à moins que mutu moko un jour à s'amuser atangi ne livre eta lo bagana sepeli na ngote mais vraiment to lo ba à 100% batu se retrouver dans livre. Alors deux à deuxième livre à quand Théo Omingi na zoka o biso pe toko na soko ma livre ba soko ma livre za nini mais ngana komi livre pona concurrence d'abord na ba musicien te bon cause la musicien ngolo ba sous concurrence o bisa ba livre biso concurrence na pesa ali na ba produit ya musique donc mutu mo talo ba na leader na eke o yepe faut comment parce que tala kuna ba komi et ça passe ça facilité pour nous comment voilà donc bon nazo comme presque chaque jour les alinde ceux qui ba idée on a moni coquille to ebongami pour na bato un jour ba yamba yango na bimisa livre mais ça penda pour na leloté ça peut-être dans 2 ans. Merci beaucoup mon soeur d'amour tout boucler moi si jeune par rapport à ouvrage nabi sur les petits bonbons de la sagesse au pené soit merveille et belé je pense que bande rebelle tant et puis ça peut munene mingité donc go bandela ko tanga ngata 10 fois ko se fatiguer pendant toute la journée. Alors mon soeur d'amour au-delà il y a livre tozongana na musala au pené biso to mesana na yo ko pumbwe ko yemba ce qui est vrai les têtes
Non, moi, j'ai pas pensé ça, c'est merveille. Ah oui. Alors, 2 ans, papa, mon père aussi coquille. Oui. Tu célébrer parce que au Loba qui te la souhaité, tu comme célébrer ce que papa Wemba. Du 21 au 29 avril, festival papa Mezaki na Matongé. Il y a une tandis que na grandeur kulutu na yo lingaki mingi les lots 2 ans ça sont na bisoté mais bateau au moins bazo continue à porter à cœur. Oui, je pense que bateau mon qui les mêmes mon go na niveau ya internet papa bazo loba azoba lo monde que Kadhafi atinda vie mo mapoya ozongai. Hein? Est-ce que ba misses beaucoup tana na pape? Est-ce que boy na boy? Type wana ayebaki quelque part munene o yazalaki Très bien. bazaki toujours na komikiti ça ce que parfois azaki obligé lo ba maloba ndengona parce que to ignora mingi pe na ko ignorer mutu pe muso ezali ke non ayebi te mais ayebi mais alinga la saka ke non rien iloko ezati mais l'école mususu et l'axibiso grandeur ya papa Wemba naza très content na deuxième anniversaire ya liwa papa Wemba parce que ya libosi ya premier anniversaire le ka bien te. Ah bon? Non bon on a vu que beaucoup d'églises boyé ah tu baza na bangote voilà aux autres la paix d'économie musicien au monde a bangote et puis le moment où on peut organiser le col à deuxième anniversaire à Luana que si comme beaucoup se produire en beaucoup de d'économie et ça l'a quitté donc vraiment tout s'est rattrapé faut la reconnaître le logo sur salami bien. Très bien. Voilà nous avons ça bah remerciement mingi na beaucoup mestre kadima oyo ya kalamu nenga binga ngai moko personnellement que non likamo ya papa Wemba na yo presté tel jour boina boye et puis to kena to presta ki wana yo mo yibika ka le prince de la rumba nzembo na imbaki pona papa tango betaki donc to ba festival style donc festival te to ba manifestation ba telemaki komi bobandela ngoli susu sala boye non na linga ki ndeza la bongo na sala nzembo moko te boye ebetaka pona kansa papa Wemba na ndenge ya mawa ezala nzembo mo soke beti donc ici ce qu'on va bien fait au Yassalabiso. Voilà. Je pense que même Christ, Jésus-Christ, pour ne pas faire la comparaison, Mouni Baboma qui est. Mouni, mais le temps quand ça comme on a eu quand ça a été que né bazo beta beta yoana. Donc quand ça est plutôt na au ya pour takibiso par liwana. Voilà. Donc ils allaient essayer autant tout quand ça papa Wemba. Parce que type on a salagi mingi pour la musique d'Abiso. Voilà, ça qui veut la musique nabiso, ce qui veut qu'on a 2 ans wana, bon moi naturellement mon wana mon komuke, na cimetière parce que na équipe nangizala kuna l'un de votre collègue qui n'était pas du tout content parce que dans cimetière temps on a 4 à 5 musiciens ba musicien peut ndebo kimaki cimetière bo chaki streaming na matonge sika festival ya qui c'était quoi? Ah non manda chante na tanga komona azaki pena du tout content alors ba ki botu benga petit Wemba pour mawezane na cimetière awa kuneza ko pumbwe ko bina ko lia ko mela te beti ngai par exemple le 24 wana vraiment na pesi mote mingi pas manda chante pas ali c'est mon petit frère que j'aime beaucoup mais c'est pour la franc parler na très bien voilà il y a zandi tingai so moni likamu donc il c'est des gens incorruptibles on mette comme manda zo di fra lo babo il y a le ba o ya zo kansa so le bi ke ba mise bazaki moke oui mais est-ce que biso tout il fallait tous en cimetière pour nga lo basiko que non nga nazaki na RTNC de 10h à 12h bazo le saba image à papa Wemba nazo commenter yango nazo défendre comme on a do wana pesa na valeur te fallait kana za na cimetière non na matanga esika VIP za la bate moni otenga nazaki na matanga na boye bachele batanga za mariage te matanga elite ko esika mo ya VIP fo bozala parce que la sapena que non matanga ezali batu mususu bazo lamba batu mususu bazolela batu mususu bazotimola libulu batu mususu moni biso tout faut fallait tout distance tout panzana pour mama papa Wemba ngai le 24 avril oyo batu balandaki RTNC bamonaki ngai nazalaki na plateau pendant plus 1h30 ou bien 2h nazo commenter kaka makambo ya papa Wemba il fallait loko on appelle ça la maté pour nga pe na koloba mais comment voulez-vous vraiment na chaîne loko la RTNC mais nazaka mamoko Batmusu basawa puis pour tout commenter bela belema boy voilà non manda chante vraiment observation na eux c'est juste mais nous na kenda kotala papa Wemba pa fanga moko ah bon oui na cimetière oh mais na poisate pour na chaba témoin il faut kapuka zawana mais libre il faut kapuka pardon yakana no esi eza penali kamuteke to le
ali comme tete lo belango tant va toyoka epoka poka main libre chaka ka main libre pour mes attentes ko takaka ebe bakaka donc tu as remplacé des baba donc vraiment l'esprit est bien bon comme surtout notre la papa Wemba oui prise to gena na banani na ndako na te na cimetière to gena na cimetière to na prêtre Zeka Luzeka te na ninga monsieur muso azalaki te yo wana yo moko voilà on na staff na yo momba ya culture moi ki makam tozolo ba yekuta za yo kate azani musika voilà donc amna bengi témoignage yango profiter pe kotala ba artiste nyoso bani tout ça consacrer journée mobima to kotala tombo ya babia totali ba Sony Echeomo Marie Misamu na yebite so pesa commentaire mususu non côté wana kutu donc bato ebele remso bakanisa ba kolo vie beaucoup mais présent parmi Vina donc na wo benga kutu héritier na ah ouais polémique merci mes livres de libérer alors oui pourquoi Maxima vous avez besoin héritier mais c'est pour dire que ngai pona ke de makamo ya papa mba eza lokola neti batu mbale bazolinga vraiment pour pesa mutu cadeau ka faut la sur le 14 février faut la le 14 février ou bien pour pesa mutu linga cadeau il faut la kaka le 1er décembre et sur le 1er janvier le 8 mars et donc voilà yo mutu ba data soko linga mutu na yo ou se pensaye na moment nyoso très bien voilà surtout comme c'est la moment moko boye wana comme ce qu'on est yo komona na mukili ndenge zo sala ngala kenda na cimetière à papa Wemba pourquoi natangi comment ipoka puka po yende mutu akena osenga permission et pas ya ba konzi ya ninyo ya cimetière voilà parce que ko yaka boyite que non na eta la papa Wemba non faut y non ba konzi ba bibo ça va boye ça va zeko aya tel jour pour moi sécurité pezala pour battre la paix ceux qui ba osana ba corps rebellé par net mo komso ba yipsingai il faut comme avant 11h OK parce que na 11h ba terminer bandi pour ça la nini okomi kuna 9h otali na yo ba tombo tout otali bande ko tout ba sali wana donc ngana zo c'est la date le 24 été pour dans un cimetière nazo contredire manda chanteté mais nazo loba et pas ndeko nanga yebake mutu balelaka ina ba forme belé Moni mutu mususu kozala azaki même na mbongo muke na ndako yoki ndeko na kufi abimisi ngo nyonso pona to sala ki akundama ozomona donc sikoyo bino mona yazo le laté mais ya bimisi économie na nyonso ozomona yazo le la kuna mabombi ayo et yo voilà yo sikoyo yo bimisi ka ma misukaka donc voilà donc mutu na mutu na ndenge na ye to sala concurrence pona kolela papa Mbate voilà donc na zo comprendre que oui effectivement bat ba kozala mingi te na le cimetière mais je pense que muto to azalaki muta papa Wemba azana forme ne azalaki na eloko moko asalaki pona okanisa vie soko salaki yango te za pe trop tard to sala yango moni un jour biso tout okendaka moni kuna moya ko souhaiter so eloko kozala te moni vie à l'instant présent ndeko na biso to perdre muto ko la papa Wemba vraiment mais à chaque fois na solo ba komona ezala avec émotion ozomona ponga na eu chance pour le kabato belé il y a papa d'abord en tant que parolier donc il temps ça parolier mon tout le banini nous étions à Sekoya Zemboto aibela kulutu Gilles Maswa papa aibeka ngote aibité nzeto d'abord même bato bazola na biso boko manano Sekoya comment non Sekoya si malongo kata na émission comment Sekoya sikoyo tozongisi comparer ndenge yo commune dictionnaire au moins commune na faute déjà ah bon mais comment Sekoya nous a gagné Sekoya ça ligne nzeto moko donc ils ont moqué OK donc ils allaient parmi banzete oyo mona moi eloko moya moqué baloni yango mais yango les allaient les étaient les plus longs et les plus monene na mokili ah d'accord moni donc ils allaient eloko moya moqué kaka boloni kaka boye mais boye ba kinze Sekoya za ndeti ndenge nini moni to vandi boye pour na to entourer Sekoya faut aller mususu 20 personnes les gens étaient basimba boyete les amis ozomona ezali loko moye bandaka moke et comme monene parce que il faut expliquer papa Wemba nzeta Sekoya pourquoi toye manzembo oyo ezali parce que moni eloko mususu to bolingo ko banda moke lobi ko mena so monene tozo kwa suko simba ngote to mo benga batu boye bele to koma 15 pour to entourer nzete oyo ah bon nzeta Sekoya à apprendre donc talana mutu nazo kofana na ebongo nazo ko expliquer o ngana yebi yé pas ko apprendre nga mingi kutu ko lekanga moko o ya yebaki donc on a eu occasion mingi on va na vie que pona lelo na vana na ba ke non mutu bo akanisa ki vie bien bato kuna bakanisi mabe bato bona bono a monima mboko na biso
jour wana papa yemba tozao kanisa ye ba misupe baza obela ba misupe baza na ba situation mususu et ezalaki plus compliqué na ba vie na bango moyen peut-être ba ya na ba manifestation wana te mais je l'ai redit encore dans émission na yo Franck Stemai moto ya ebika saki moto papa yemba wazoki contre-temps jour wana ça a quelque chose pour nous kanisa vie. Très important, vraiment c'est un bon conseil au monstre d'amour à l'ancien Nabino. Mais monstre, soulever le mot Boyemeki qu'au temps blanc Namotou, tant on l'oublie à l'époque, vous avez mis le papa en tant que parolier. Les gens n'ont pas est-ce que le parolier bazaka toujours respecté le coup la valeur papa m'a pensé qui à l'époque le coup la mission c'était le coup la parolier kaka. Les autres gens là tout le coup là bas en tout cas vous avez belé hein au combat nzembo kitoko Pascal Poba boza mo ebele au combat m'a bien parole tout malelo à sa zukuto âge mingi penza je crois plus qu'au combat les sous valeur à parolier les gens n'ont na musique à Congo la musique à mboka na biso monstre d'amour au mona ngondé ngana zo pesa ba parolier mbote banzemo mingo zoka ba artiste zo bima awa so otali nzembo wana na artiste on mona beke yemta ko koma ngote hein donc ezali za clair obi ko moni nzembo ba komela ki ba parole bali ba parole bazali pe ya makasi ya kosakana mais est-ce que bazaka valoriser ou respecter bon moni ngana za na parole te na yebite ngai na zaki respecter papa mwemba mais ba artiste bazo travailler na bango est-ce que ça bongo on expliquer ndenge nini parolier ça pesi nzembo si manango sous ça pesi pas mutu mususu donc c'est que respecta qui était puisque ce solo ina parolier au pesi mon na ye ya musala oya salelio bo sali papier na limite que akene ko pesa ngo epai mususu pona kaka boko na ba conflit non so moni ba conflit ndenge ne bimaka parce que les mususu certains paroliers ne sont pas respectés et puis ba parolier mususu bazala sérieuxté moni yo bimeli muto pesi mutu nzembo tantôt yo za na posa po yo ka nzembo na wale mususu après 3 mois oh bo ya za na monga mission après 3 mois so pesi déjà mutu mbongo stili nzembo ne sekeye za susu ya yote yo mona ona moneta négliger nzembo nga na pesa pas mutu mususu mais non yo za na posa yo ka ba nzembo na pa batu mais dans ce cas là luka batu ba interprète bimisa album mais so pesa ngo pa ya batu faut respecter batu wana mutu na mutabisa album na rythme na ye tout ça mais il faut reconnaître que ba parolier bazali mais il faut que le papier loko moko ba parolier tous na bango lelo moi bêtise comme kota moi mingi na ba texte na bango mona nzemba batezana ngo bien vraiment mélodie ya kitoko nzamba peso likabo ya koyeba kosala musala wana bolingi toujours tia phrase moko boye oyo ba parents ba koyo ka tele musuna bana na bango regret na kaya bon vraiment monstre d'amour c'est bien le gros au travail na parolier mais les kambo pe makasi zo to zela mingi ezali kambo album bois mabe Bois Mabé. Bon, on a été les têtes déjà, tu vois qu'il était têtes, tu vois Maja Papa Wemba. Ils ont battu tout pour retrouver les sous album. Oui. Ils vous ont oui, parce qu'ils allaient banzembo ya Bois Mabé. Ils ont banzembo nango. Mais il fallait na bimsa hommage wana noki parce que na mona ki 2 ans ezoya. Très bien. Na ozanga justification na olbanini. Na bimsa ki onte pona ni parce que na zanga nini composition. Mwambongo ya osala nzembo moko to donc na monaki na en excuse te mais à part ya nzembo wana na kotika ka jamais ko remercier maman Amazon moni à part ba clip mobali na ina mukili akotaka na clip na ngai donc ozomona ba privilège bongo bo artiste mususu na ba beta na viva nan bazonga non je suis très content parce que maman Amazon ya yebi masolo nanga bien mingi pa ya papa yemba yemoko parce que papa mazo epsa yeke na découvrir garçon moko tala azaboy azali boy et puis kokota na clip pour un hommage à mobali na ye et loko wana je pense que c'est le meilleur cadeau maman Amazon et la pesinga na vie na ngai parce que ça facilité moni donc et là on a ko lo maman moké pour na likamo yango wana alors album Bois Mabé, c'est qui est au premier temps, on Nico le Belé, tu comprends moins qui est impatient, monstre d'amour, on va dans le studio. Oui. Tu as niveau de travaux. Tu as toujours dans le studio. Non, tu as comme une katikati à Moussalate. Ah bon? Vraiment. C'est dit à quoi? Non, mais c'est parce que vous avez un concert, vous avez une répétition, vous avez sur le studio. Quand tu as la boye, biso petit pays vie. Tu répéter banze bonio surtout. Tu kati ba répétition, tu côté studio. OK. Moni ke ou melate. Moni na yeba album surtout ça na poto za denine. Bo répéter déjà na kin bo silsi. Bo ke poto chaque jour bo kota studio. Très bien.
nayebi album moko boye comme nango soki manga to salaka 11 jours ya studio album pe bibi nango 11 jours kaka 11 jours après album e bimi parce que bosi bo répéter na niveau akini mais lelo za bongote lelo ezali omoni na mi nanga moko sim wananga ba kutu koma simeyo musindo na pesa imbote pas ali mais dread carolage awechi très intelligent par exemple tout solo naï FC Ngalobi non Félix pendant qu'on y est tous la soliwa papa Lutumba quand il quand un album on peut être sali hommage à papa Lutumba ah bon mon frère mais idée on est très bien répéter bandi au moins son moment on est salamaga de on salamaga voilà au moins que beaucoup déjà prennent les camoko boy par exemple tout ça là il y a des génériques comme sous moko comme on bomba mosinayo mosusu épaisseur molili nazo le lango mabe épaisseur molili épaisseur molili épaisseur mais tama comme ne salamaga tous huit garçons moko il y a 17 ans na ebiso garçon na botama na guitare donc garçon il y a 17 ans tous huit micro na kata orchestre sans beta guitare ça ko na ndeti Angelou muta beta dans la bite yo est-ce que tu peux ce kilo à générique abi et beau pesa andi mbamako nabi bo yo ça la générique moko mona ngoboke wapi troisième générique ya ngwa troisième donc indice niké ya beteli biso mibale te indice abeti épaisseur molili brillant solo abeti sikoyo bomba mwasina siko exaucé sikoyo comme l'exaucé donc on t'a exaucé déjà voilà comme la Bible la musique donc on a pas exaucé à solo donc il y a botama na guitare donc ça dit que ça mutu mo botami maman na zoka passi passe ni maman na guitare donc deux fois à la 17 ans mazo beta lokolo mukolo mo so la troisième générique il y a autre bibi est-ce que ça dit que chaque soliste à l'orchestre to pesier générique pourquoi politique pourquoi parce que ça était na générique mais encore ba autre va participer ba yesu ko to va participer ba misa te bazo participer mais na mutu faux ça lokolo la voiture mutu ça na pemé na chauffeur a participer après tout le monde keba keba leti amina ngamo Julie Denda adne image abetela ngali solo moko type moko boye bauta mona voiture moneza bauta mona voiture moko boye sikoyo bokiti na pâtisserie bosobi bagato moni bokoti net sikoyo chauffeur alinga ko so sikoyo neti na droite atuni muto yazaki pemé na bine nini c'est bon mais muto azaki pemé na ngasi batuni so gatongo ça c'est bon ozo comprendre yandimi yalobi c'est bon aba la voiture batuti bango abime ngana tuna que c'est bon na sens que est-ce que na ko so côté wana abime ngana katsaki otuni ngaso ki gato on comprend ok donc on a carte pour participer après kasi ni ngona na orchestre pour participer mais suko na ngo muto ça na volant face à la imoko indice achepe maele na épée na ba générique mususu comme peut exaucer ati maele na ba générique mususu mais quelque part dans na volant il y a épaisseur molili indice nikei bona na volant ya boma mwasina yo brillant solo exaucer yo siko zo générique wana tu t'en es bimité exaucer tu t'as générique na yé okuna na bité boke wapi boke wapi ah bon donc yango na ndesiko exaucer zo beta yango mais loko na batu fuba sepela na bango ba générique nyo soana to baneli danse moko te donc bino boma mwasi na yo eza na ba danse nango ozui épaisseur molili ba danse nango ozui boke wapi ba danse na yango elite que danse ezali bien to tchango pe sous côté oité donc vraiment faut poser l'album en monstre côté animation pour te dire que Eclipse Mososo notre chef de PCM Botazawa na mais est-ce qu'il a remonté na yemo ba générique ali panango baté te to sko eloko bosani talent eza na mboko tozana équipe solaire azali wana namba animateur mususu bazali OK oka mutuko cascadeur cascadeur ya boka mingi na portugais azawana mais faut yoka cascadeur uzomona petit na mususu yani fibo azali wana moni donc ça dit que tozana 5 animateurs vous comprenez donc Eclipse tout les charges ils sont toutes et puis nous allons apprendre que Eclipse ça a 2 chansons dans cet album. Ah bon? Oui, 2 chansons. Ah, 2 chansons là. Pourquoi? À composer parce que les albums n'angai na ya bango pour nga ils ont raté album ya chef de ya président guna te photo fait makanzela moko pour battre comme on biso album na biso na biso na studio moko boye mulunge moyen te parce que
a même mis sur place à bien, tout travail bisika moko. Donc jusque là, bato batie banzembo plus sérieusement, ils allaient Eclipse des chansons. Set and play a nzembo moko. Mais Junior Wendo azoya. Abi pas zoya nzembo na ye. Fleury Fleur, il pas lobi azoya. Débat 52 ans. Parce que donc azoya parce que oui bah misela msuba za na poto. Fleury Fleur za en Allemagne, Junior Wendo za en Paris. Bazoya. Nana ba misela msulu kwa baladi miyembe. Ba Pichu Concorde. Du check mon côté à l'aide de long. Ça dit que monsieur va aller belé basa na poto. Ba pere banzembo na bango. Soki jusque là bato batinze bazami balé. Donc au baso linga bacha nzemo. Junior Wendo na Fleury Fleur. OK. Mais monstre d'amour mon copé ya soldat na yo. Bon, ce qui est vrai, Zaki ancien na yo, mais to yeba yepo na yo. Je citerai Bercy Mona. Oui. Pour le louper un problème très sérieux, oui. Parce que vous êtes au courant. Alors, jusque-là, nous avons toujours qui peut nous le prendre de Cameroun. Si les autres toujours un monstre d'amour, soldat na yoana azana bakala. Est-ce qu'il y a un mot à placer par rapport à son problème? Les camarades Bercy, d'abord il faut le baboyer. Bercy a boumi moutouté, ils allaient accident. Vous avez ils allaient liwamoko accidentel. Neti boye dans ce on a expliqué sur le accidentel l'accès donc au canela qui a monté et ça mis par accident moni tant que tu poto il y a Zénith non il y a Olympia tozongi Bercy a son mara voiture mo boye na poto et puis que voiture on a bandé ya ndenge Bercy a kumbe la voiture on a za bangisa mingi. Ah bon? Oui, ça dit que par exemple si répétition au concert ndenge zo longo la voiture on dit ta bureau va faire ici ngamo pe na face na Bercy qu'est-ce qu'il y a na ebike mba liboso ozoyo ko la le musuko kumba mais ba kumba voiture boyete mbango leki mingi na sisa ko lobate non mon ngam ko musuba ye bote Bercy a côté na sa voiture ya pain victoire ya mituka pain victoire mais tant à kota ki na sa mituka pain victoire wana parmi bato basaki na kata voiture na ye garçon oye autiko kokuboma azaki pe na kati donc ezak pire mutunaye maître Mbata voilà pire mutunaye loko la biso to en hôpital moko Promedis il y a docteur Nicolas Ndokute et c'est biso tout pour ça partout awana na kisasa biso loko to en limité to soin awana on a 10e rue en tant que musicien culturel azaki na droit akibaki banen hôpital ba soigner ba même pe na ba garçon na nyoso tout da futa facture munene poni ni pona soigner bango. OK. Le garçon là donc alaki proche à Bercy. Donc accident liboso déjà wana oyo garçon kota kina no wana ba kota kina sea mutuka ya munene ya mapa ya ba pain victoire. Mais oyo salami siko ezaki ndenge nini ndena okaki il paraît ba aki de quelque part balinga Bercy fallait alongwa tant alongwe mettre azaki lokolo ezaki na kata voiture akoyi ba yebise que te mutu akoyi le temps zong à pas récupérer camarade nae nzoka ndani ati voilà. Mais par rapport au fait que ça na prison et ça n'a pas simi. Mais tout ça la nini est-ce que musicien ko kota boloko te so sali mabe tout ce qui en attendant bazo sambisa ye moni pour misusu bazo kanisa que non waze quoi donc azana pouvoir mon na kisasa yim tazo pona bato bako kota kashoto o ko bibisa na kasho non na pouvoir wana te surtout que na tribunal les alaka parce que ozana ba raison moko ya ko avancer mais ba juge yamboka ba moni que face à la prison to vani tozo zela tu vas nous la monstre d'amour, tu as la réplique moko tu insérer une émission je crois bande rebelle bako découvrir yango nano tout ça lango pena mito banana yo monstre d'amour avec Regen Wassiswa qui va interviewer monstre d'amour. Monstre d'amour, bonjour. Oui, bonjour Regen. Grande ma joie et légitime ma fierté de discuter avec vous cet après-midi. Alors, monstre d'abord, portrait chinois. Si vous étiez un animal, qui serait? Si j'étais un animal? Oui. J'aimerais être un animal qui va nourrir le monde. Pourquoi pas un bœuf? Pourquoi pas un porc? Voilà, juste un animal que tout le monde peut consommer. Et si tu étais un pays? Ce serait la RDC. Pourquoi la RDC? C'est là où je suis né. Je ne peux pas aimer un autre pays plus que là où j'ai été né. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. J'ai aussi la nationalité française. Voilà.
La France m'a donné beaucoup de chance pour mes études. La France m'a donné beaucoup de chance pour ma carrière musicale. D'ailleurs, mon livre est sorti là-bas en France. Donc, c'est ma deuxième patrie, si on peut dire. Mais la RDC, regardez même la carte de la RDC, comment elle est jolie. La carte du pays. Moi, un jour, j'ai de faire la comparaison, la façon dont on dessine la RDC. Je ne sais pas s'il y a un autre pays qui est aussi joliment représenté sur la carte du monde. Non, c'est la RDC. Et si tu étais une ville? J'étais une ville, bon, je dirais Paris. Paris. Ah oui. Si Wazekwa était un véhicule? Un véhicule. Donc c'est difficile de répondre à cette question, mais je préfère être un bus pour transporter plus de personnes. Si tu étais un livre? Ben, je serais le petit bonbon de la sagesse. Ça, c'était connu. Si tu étais un film? Un film, ben, je pense que ce serait le film qu'on a tenté de faire pour Jésus-Christ. Parce que ça a beaucoup aidé les gens à avoir des notions spirituelles. Si tu étais une chanson? Une chanson, je serais Les Enfants d'abord. Oui. Et Wazekwa, si tu étais un chiffre ou un nombre? Bon, je serais plutôt le chiffre 7. Chiffre 7, pourquoi oui. 7? Parce qu'on a 7 jours dans la semaine. Alors, avec 7 chiffres, ce serait bien. Si Wazekwa était un gros mot? Un gros mot? Un gros mot. Oh, ça serait peut-être imbécile. Voilà. Si Wazekwa était un art? Ce serait la musique. Merci Félix Wazekwa. Merci, Rigen. Merci beaucoup Rigen Wassissoa, pour le nom du président Rigen. Voilà, c'est notre rubrique questions directes. Voilà, habituez-vous bien sûr à la suivre. Montre un mot par rapport à cette rubrique. Vous avez vraiment placé par rapport à cette rubrique? Oui, je suis très content et surpris. D'abord, la plupart des questions, c'est la première fois que je réponds à ce genre de questions. Des questions, j'allais dire, spirituelles. Ça demande beaucoup de réactivité. Il faut continuer avec cette rubrique. Merci beaucoup. Oui. Merci, Monstre d'Amour. Alors, Bandeko Balanaïbe qui vous ose l'actualité, vous ose la Marambo Bélé par rapport à Monstre d'Amour. Azo répondre très bien. Le petit moment de la sagesse Boyoki par rapport à des travaux. Il y a l'album Nabiso, bien sûr, Boa Mabé. Donc, Junior Wendo, Salamon Bango Bango Nanzembo Nabiso, Fleur et Fleur, Bandeko Nosa Cultura Pays Vie. Hâtez-vous parce que Bisso, on a besoin de consommer l'album impatiemment et ça fait plaisir. Alors, Monstre d'Amour, j'espère que Bandeko Belé, dans l'émission Oyo, Vandi, et attentif par rapport à Oyo Zoé Bissabango, étant donné que vous fanatique na yo. Makambo moko zo le kan internet na kombo ya Félix Wazekwa Monstre d'Amour likambo ya ba audio oyo ningisi mokile ningisi ba réseaux sociaux na kombo ya Monstre d'Amour to ko yeba Monstre d'Amour ayoka ki yango soki ayoka ki yango ko na canal nini na tindela ki et puis a partager ki il solo na nani. Bon, d'abord faut le baboye batubele batindela ngai eloko wana. Mais avant natala yango nazoki d'abord coup de fil ya Karine Mokonzi yemo. Très bien. Abiaya, au moment où on a battu l'internet, vraiment, Olimbi Sanga, ce que ça m'a l'obanangai, parce que dans le bas qui a été pour nous rio, mais nous avons sur l'un ex-copain nangai. Nous avons enregistré nangai. Ce que l'on a eu qui ango, atayoki na lobini ni mabe pona yo, Limbi Sangai. Nous avons eu ça n'engona pona, na battre la bolingo nangai. D'ailleurs, on a pu savoir argument wana, moni. Mais au bibi que nous avons un problème dans le côté. Oh, tant qu'il y a bien un niveau na bi odo, c'est les cameaux sur internet. Dans le cas sukoyo, natala de quoi il s'agit. D'ailleurs, mon a phrase moi ils allaient na kachuala. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Na maloba o Karine Mokonzi à lobby, na kati ya dani message vocal wana. Mais nous o ya lobby ça na ngofrete. Ya ono moni bat bazo comprendre tele mususu point ni na li kambo te. Moni Karine Mokonzi abinga alata mabe. Est-ce que vraiment ndebo yebelinga ndebo monanga na ba clip na ba télévision na ba émission ngana alata mabe. Karine Mokonzi alobi kutu da yenga zawana boye avant na limité. Limité le komi na mabe. Esika oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba voisin na ngai papa na ngai uti ko kufa. Tovani na awa soki 15 ans.
donc lelo comme quartier mabé président ya IDPS ya lelo Félix Tshisekedi ana ndako na sima na ngai awa voisin lisusu do papa zaki awa liboso na ngai mwana na ye ayesu na sima na ngai est ce que yo kanti binaki Karine Mokonzi akoseka libete mboka oyo Lwambo avanda mboka oyo Tabulei avanda donc mboka ba musicien vous mona et puis yo na lupango na nga vraiment moni binaki neti lupanga boyo donc eza na salité quoi non poto donc ça dit que nayebi ke azakolo ba maloba moko pokaka mobali na tunaki le l'air mususu ba question siroisé quoi azulu kwa ba argument moko bo pa calmer mobali na ye mais na makamuto lobi on eloko ya vrai za na ngote siko ngana osilika ndeni osilika ndeni Monstre d'Amour tonto yeba moké tango concert na biso Karine Mokonzi abengi yo a informer loko wana réaction ezala kinini et après avoir auditionné audio yango réaction monsieur ezala ndeni réaction nga d'abord ezala ki ceux qui toujours sur la moto même en privé faut tout ça attention na moto zoloba omoni le loba fanatique o bazolanda wana bato ba yebinga ba yeba ke non bon Karine na maloba na ye alobaki mabe pona wazeko mais alobi yango te po tchango na émission na ye alobi yango te pona asalir comme na ngai azako solo na mobali na ye il faut to comprendre makamusu ndenge zali nana ngo atonga na motu te même ndenge tozalaki bo admeto soko ba cameraman ba yaki liboso na ona ba rigen ba yaki liboso na yo soko na niyo yakite tonga totonga yo peka mona oui ah Frank Stema yepe wana vraiment le quoi Nicolas so liabeli moko munene vraiment donc comme tambola malembe vraiment na ngana ko pena kaisute est-ce que ça peut ba ibsao non mais non totongi na biso na ba rigen ndenge zalaka très bien ye ba tongi ngana mobali na ye alobi oya ko loba mais par après mobile na ye abimisi yango na miso ya bato na sepeli na maloba wana te na condamné Karine na ndenge ke non lelo yo Karine olobi bongo pona moto lokola wase quoi azape compréhensif c'est un chrétien qui vit aussi avec le pardon imaginons le bango soko pona bato moto zo sala bien te moto sa pona neti ndenge wana kaka nsi donc ba s'adresser na ye Karine s'adresser na ngati azoko s'adresser na mobali na ye biso tout même tene tozali bo totonga même batata na biso ba mama na biso totonga bango topesa bango ba kombo nani yango oya tonga na nte mais est-ce que zalaki pona ba bimisa ngona miso ya bato ça c'est une autre chose bato habité okotika bongo te fofi wana fo okangisa ye soko bo pesa nga mayele parce que nga vraiment mayele nge suki na okende pa ya juge to pa ya la tribunal na lo banini na lingi bokangela nga fi mo batonga nga na mbali na ye voilà do gelo na kino loba yango wana na yebo fi mo bo komane Karine Mokonzi mobile ba osona mobile ni batonga na téléphone vraiment muneti ga batonga vraiment tabino moko parce que na Congo o ngana zali nani ba ko ba ko tonga ngate eleki na émission na été na tuni bafoka na ngai maître David Kombe azana poto avoka na ngai oyo kaka gouverneur ya Bukavu maître Claude Nyamugabo avoka na ngai ba maître Sindani oka période moko Blaise Bula wa bisaka mbongo belé ya Blaise Bula wana avoka na ngai lisusu awa na sasa na bafoka belé bisiko na tuni bango na bindeti na likamba bino ozana eloko ya ofunda wana te c'est une conversation privée et puis moi on a bimisi makambo wana siyamate ezalo kwa niti mutunde a court circuité ye ezalo kwa mutu mutasali mabe mutu bazaki na cadre bolingo obika neza la kati moni bato balingana ka batonga bata famille trop mona omona ka mwasi na mobalo mona wana nani wana oteo mettre kula ah na bozana ndeni wana na pire petit nanga oka mais obi soka awa faut bomba biloko garçon alia trop obi na famille yem tasaka ndoki yem tasaka bobona bo est-ce que ça pour moi sinon lo balika mandenga wana te ezaka bozolo bana bino biso tout otonga ka batu alors bino batu boleki ngana mayele na autopesa numéro na nga yango wana plus 243 99 99 33 984 boko melanga na WhatsApp ndeti na kaya ndenge wana na justice ni ya mboka nini peut-être na Congo ça possible te bobisa ngamboko no kenanga no funda Karine na kenanga ba penaka non ah bon bopesa nga mayele parce que ngana buzoba nga na monike mutazo so alika momoko privé moni achango na site na été abengi asengi yo pardon yaya na Karine comme on a Myriam Mokonzi abi papa tout ça dessus dans comme les qui ça sali
patron na a sengi pardon vraiment donc ngai vraiment héritier sengi pardon de se dire que ngai donc naza mutu moko donc so na pesa bino image wana bo changer ngo ouais parce que tu vas dire que non yinga osambara nga ko solo to ko soana kaka na tribunal et l'autre va comprendre yango wana monstre d'amour mais justement na na tribunal na raison moni lelo yo nazo ba problème na ba ami na ngai na ba musicien na ba tebele ndeti mikolo pe na fundi type mo na loba kutu komona na te po ba loba nini olobi comment olobi on avant bonne émission de nini mutu mo ba respecter na Congo a ba ça intouchable dans un aïe oh vous en parlez mais oui puisque na raison mon na ça na raté donc a on est nazali ata aux ministres soko manquer ngai donc na justice parce que justice c'est l'équipe na qui ministre na qui nyo surtout vous en mais faut en a raison pour que na tribunal donc ngalo que na tribunal na éviter vraiment na éviter peut-être na raisonner bien donc na tribunal lobby moi si mon bato ngana mobali na comment na Karine Mokonzi parce qu'on a mobali vraiment abi que ngana ebola tate abi que na fana na limité bah tout le bon fana limité côté na fana limité mais pour na finir donc ba raison nga fona pesa na et pas ba avocat na yango wana mais quand même so besoin na posa le mususu ya makile ya Karine bolu kwa na maboko na ngate moni soki Karine finga ba artiste mususu pour na yokiti ote Karine finga ba artiste mususu bani apesa ba kombo a maskaka apesa ba kombo a maskaka yango na ba kwa kofunda ete mais c'est pas vrai profita wa kanisa ki faire tout aloba komona bébé les mains premier soin wana oka aloba komba kofi mais akangisa ki ete akangisa ki akasi beaucoup confiance la ni pour kanisa Karine ezali kama yo koloba kombo ya mutu te donc ezali ki ba yo penande kombo bimi ko bimi ndengwana fale ye abimission na servir na procès na yo po bango pe baya ko surcharger dossier ezali ko na ndeti batu balingi to le à côté de l'essentiel moni essentiel de les alénines les petits bonbons de la sagesse moni tout ça ba musicien to ebani ba makambo za na Karine te moni garçon wana leki nango abibisaki ba maloba wana centimètre soka bibisaki yango soka zaki mwana malamu fala benga atindela ngana numéro na ngai on appelle ça pa maboy na TV na ba émission vie faut boke ba na Karine tala kutu bande mona zaka na ndaku tala yango petit nanga kuninga bande Karine mais yo bozo sona mobali no mais vraiment elo katsa pona nga yango ozomona na kokele musuko gangela eko sirikela ito ko laksa héritier mais garçon wana façon na ya ko annoncer nga message wana ezali mbala moko na internet ozomona ke eza intention ko nuire vie na ye bon na bengi pena petit télé musuba legeli aza moko na ngai donc siko moni ninga za wana elo ka ninga nga na sepel na ngote ezali nini ezali ke les petits bonbons de la sagesse ezali wana livre pour ninga zote kamela na ba mindele na be kolonyoso so koti na amazon.fr au moment ezali na 5 étoiles 5 étoiles na internet lingo loba donc bato like les kimi bato somba yango mingi pe bazo sepela nango yango ne minda 5 epeli na carte internet pour un livre ya africain moko boye mais ngape na technique ba ba na na africain pour na chape photo te la chape photo te elles ont allé les petits moments la photo ezate na bakiti pour ba raciste musu balinga somba te suko c'est la biographie na pour moi na komi né à Kinshasa rien biographie pesate comme on peut Félix Wazeko au minele batanga ngo Vazekva pour W mundela tanga ngo V dobaka saka ndeti polonais mo muta komi loka ndeti ka ndeti yougoslave moko boye ya no mona mindele ba somba na bango alors donc ezali baninga musu bavandi batali toko diminuer makambo ya les petits bonbons ndenge nini mais est-ce que mutu pene ya mayele akobaye livre pour na nini bino bolobi mabe nanga eza nango pe yanga te tango mo sozo loba ke baningi ba diminuer ampleur les petits mondes de la sagesse ça veut dire que mo sozo accuser ba collègue ni musu ba musicien ba derrière centimètre bon d'abord est-ce que d'abord kutelenga mako accuser te yo kasi ba musicien so ba sepeli nenga na koma est clair c'est clair baza d'accord tango héritier ata ko beta na nini na Olympia ezaki ba noko ni mu balinga beta te ba musicien ba combattant de combattant wapi ah bon tala moni parmi ba combattant wana bana mayele baza wana bato batanga bazali wana pona okaki bato musu balobi ote bazaka kuna TV azobaka yo ana double nationalité bon soko komi na nationalité mususu fo bosa na valeur mboka na yo ba combattant ozotanga wana bandeko na wana mingi ba changer nationalité mais bolinga Congo longa bango te
donc ba combattant wana bazalaki ba combattant te ezalaki ba groupe moko ya dépression manipulé par ba artiste. Ah bon? Pour na héritier betate souvent naza musicien nazo apprendre makambo ele kanaki. OK. Les alliés nango ba musicien de balingaki na bango héritier abetate moni. Ah les petits bomo to lembi parce que pour na koma pesa passe. Vous mona? Oui. Album net tango le lobo amabe ko bima. Moi ba tout suba nga pe ba générique na bango mbango. Mais ba mo nenga ba misala ba livre mbango ezate. Ya on a fosco ko combattre les livres zana et ça là que ba bozo parce que c'est pas comme na mbongo vraiment livre vraiment 5 étoiles vraiment tout cas comme na mbongo ebele. Ba bo misanga pamba. Vous mona na livre on a nazo ka 20%. 20%, mais oui. 80% éditeur. Éditeur parce que on est bazo ça ko imprimer yango, on est bazo tinde la batuna na ba benga badini na ba enveloppe ke na banda kuna bango, on est bazo ça la promotion. On est bazo la mbongo ya mingi na livre wana, mais na ko lo bateke ekoti mbongo te. Mais on remarque nini? Album soki bibi. Soko bimi si on a un producteur. Album et ça la 6 mois avant de ça la compte. Mais livre faut ça la 8 mois. Moni. De ce qu'on a un motu, tout en septembre. Parce que le livre est en janvier, 9 mois, 8 mois en septembre. Au moins, on a un livre qui est en pototé. Parce que nous avons un livre qui est en pour nous avons un JP Massampo, un JP Diamantino, un Mokonzi Souza, un petit Del Piero, un Toubana, tout ça, et donc voilà. Alors, monstre d'amour par rapport à ces dossiers, parce que Bandego Belé, pendant une chose braqué, Bavani Bazozela, question va comme là qui biso tout nayo, décision nayo par rapport à jeune frère nayo, Borto Bengebongos, parce que ça fait artiste et musicien, centimètre pour tout le monde peut installer réplique après votre émission avec mon frère Thierry Mombaya. Alors, nous avons la monstre au Kangisan à Paris. Soit Kangisan à Paris, nous avons Kitakin, nous avons Kangisele Kuna. Bon, bon, que à Solo Bawana, moi c'est ça mon onaï. Mais ngai na loba boye et pas leki nanga wana ala leki nanga be leki na non pas leki nanga wana centimètre ngai ne na sabo na za yana yo na ebiote moni la ko likante na loba likamo moko boye pona na sala yo mabe so na loba ki likamo ko sala ki yo passe limbisa ngai moni parce que na za na tina moko te na sidikela yo yo za ko solado na mwasi na yo ngai loko o na moni o sali mabe il fallait peut-être avertir ngamoko moni mais erreur yo zo sala ba déclaration zo sala wana ezalo ko zo signer siko ke likamano sa ki on encore vous comprenez très bien pour ce que centimètre avant na enie ningo lo biona comment ni ngona te centimètre ouais so lo bi ke avant na enie ko to zo ko yebate na na tie loko na internet ye loko la lobi ningwana ba voka na nga poto si ba komela ki ngai nazo ko apprendre ba bi a signer acte na ye. Vous comprenez? Ok. Parce que liboso na zoko ibate na kufunda mutu ndenge nini. Preuve ezate. Mais yo tango lobi ngona o signer acte na yo que ngai nde siko mutu na tiaki eloko na internet et puis ndenge zali wana soko binu moyo kufunda ngate. Merci mingi ndenge yo mozo signer mama solo. Vous comprenez? Donc siko na komi na preuve que eza yo mutu tiaki eloko wana na internet. Mais suite nango to pesa makamne so na boko ya Nzambe. Nzambe ayimi ndenge na linga tribunal. Moni samba yimine na linga tribunal parce que ngana linga justice mingi ndingo limbisi leki no karine ko limbisa paye c'est karine limbisi c'est na sengi sentina lobi ya nini so na lobaki liloba mongo sali opasi limbisa ngai mais ba acte yo sala wana ezalo ko zo signer sikoyo ozo signer que ngamu na chaki yango so bokangisi ngate ngamu na ofunda bindo yo ofunda biso par rapport à quoi dit par rapport à quoi po ngana lobi na mabenda yote na lobaka ke mutu asali boye na omemaye na tribunal yo siko la kisiki fubo funa ngalo kinoki so funi ngate ngamo na funda bino donc au signer acte na yo merci beaucoup ndengo zo signer ba acte na yo yo moko zo la kisaki parce que tanto vandela ki on va mettre David Kombe ezaki lokwa ndeti boto ko fune ndenge nini parce que mutu signer acte azate mais geste na yo wana a signer acte wana mais na loba toujours dans mon thème ya bomoto soki alingi ya nuire ngai ngakomona nga wazeko na moselu mutu mo na acha mukongo na mabelete donc tala na artiste karine ya moko mais non en tout cas na ba commentaire ba de karine na mabele et puis aujourd'hui diapason ya héritier wata déjà au départ tango ya karine ba héritier tu peux déjà comme là que donc et c'est ça qui l'esprit na bien neti bateau nga na kangisa awa
yo quand c'est ça ba to ba benga ngate ba pour calmer nga vous comprenez là son acidique dans incalmable vous comprenez donc on a comment maintenant que non biso to benga on a bebisa nan na bebisa nan total soki beba ndingini voilà to ba bon dans le langage qu'il tira pays donc non ils allaient parce que vraiment nous s'adresser sur quoi on a fan ngai Félix Wazeko moko wa bongo ka obenga nzembo mais c'est Google bo pesa nga mayele ndenge na kofundela Karine mutazo solanda mobali na ye pour défendre bolingo na ye alobi na ye makambo oyo siko vérité nini oyo ya bimission na bino momonike et naza deti salir ngai vérité nini pour enfant na limité abiki na lata mabe bino d'après bino momonike na lata pe mabe soko a refait ça qui likamongo ezalaki secret yango même na l'état bakanga baba secret d'état abibisi na likamongo za solo wana ezana ngote ozomona très bien. Donc nous surtout à lobby le bio nezali soko talibi au moins na ke alobi ka po lokwa ba ko ligana na mobile na ye à défendre et puis n'engeza makamba ya makamba sur mobile ba ko songa na bango c'est ça aussi hein mingi to le monstre d'amour on dirait centimètre récit kuna e alaka ça la combo on dirait na minso pena ça des communauté congolaise le bélier pe momuke non omoni je ne pense pas que garçon na za bon moni je ne pense pas parce que sozo ningo sala komo na batundeti ya biso ogo sala yango sima nango moni kufi nango lisusu ozomona parce que tamba okangayo sur komo yosani ozomona elo on appelle ça conseil pas leki nanga wana yeba ke komo nangeza waze quoi et pas ba kongo lingo la samoselu donc na sabo banana botama na moselu donc ça dit que soki yo moni ke donc na so lingo sisa moselu na ngai continue ça ba déclaration signé nengo so signé wana ke non que ngamu na tchaki ngona nini yo au moins ba convocation nengo zalaka moni mingi ba mekanga ba fukama ba parquet a au moins fukama pena quand même akale wana botete président boli bisanga mingi ba fukama loka makamana na ngai boyoka kango na poto kasi ngaba ba konana na Belgique oui ke sokona kei ba okanga ngai mo na kenda to na kenda bakanga te aux agents de résidence surveillée résidence surveillée on a souvent eu tu vois bien bah oui moi non na kei na koti na tribunal ba prêtre Zeka baza pemeni wana Zeka lozeka maître nanga David Kombe na ba maître mosusu moni ba maître Kiaku bazalaki wana ba maître oyo ba avocat bazalaki wana na koti na sambi tribunal correctionnel s'il vous plaît na samba na 4 personnes ba yana ba menote na maboko na makolo et là ba utaki prison bazonga prison les seuls wa utaki ndako to ba hôtel azongi pe na hôtel ngai ngana lingana na tribunal parce que bazo yo mozo mona na mutu momba lobi soko ye aba okanga yo 55,000 € d'amende menaye kaka au moins que mutu alinga justice au moins que mutu mo alinga justice puisque pour ngana ba ginini so ba kanga ikasi ba kanga na sisa problème pone na kenda kena na 55,000 € na ngai soki ya mekoma na kena bien bon ba mettre donc ba démarche tout na sala ki wana parce que na kina mbongo donc so na bi que so esengi na futa mbongo na ngai maintenant kene tout ça problème ngo so ils appellent cachot ça va Zeka bozonga na ndako ngana kota cachot et là qui n'ont pas 2 ans na minute de décide abima je crois que Monstre d'amour a expliqué biso bino batu bokomaki na ba commentaire bolobi bokomeli biso ma WhatsApp je pense que Monstre yeyo en chair et en os ça m'a expliqué biso de quoi il s'agit de bandeko nyonso tom so na problème na Karine Mokonzi olinkrake Monstre ndé abomela oye en tout cas ya boyinae makila Karine maboko na ye voilà ya Willy Moucheni je pense que réponse na yango na Willy Moucheni le code mondial depuis des Jeux Talabiso Alain Dinamo merci ko la première dame de Lausanne nous pensons également à vous pourquoi pas Fabrice Nseka les boss américains Moninga Prima Malé et puis Noël Okito Black des dons les jeunes millionnaires depuis London je pense que vous avez la réponse à Monstre d'amour avant de chiter pendant le dernier message sur l'adresse à ma fan mais mine balobi en tout cas on a source moko tant que journaliste tu dis que toi babi héritier wa tazo participer na album Bois Mabe oui ah oui mba toujours na enze momoko OK comment on carroulage oui na embeli ami nanga dread carroulage awechi boyoka penze mwana bosepela mingi non boyoka ndenge héritier zo sakana boyoka alors comme ça balobi que non yango bomi moto mbango po bangi wazeko héritier yembate non mais na uti ko expliquer awa moni donc ngai na kufela papa na ngai héritier zala wana na kufela musicien na ngai Dolce héritier zala wana ayemba même na orchestre na ye
tokuta na to solo la bien na sali vernissage ya livre na ngai héritier azala ki wana donc sikoyo mama ko yema sito solo lango bandakala ça n'a rien à voir bon so bolingi hein na éviter bibo yipsa Karine sikoyo bon amanke nga pena na ndenge na émission na ye parce que bino mozana posa bomo na sikoyo ndenge foluka ye mesalaka bon bandeke donc sikoyo biso to comprendre mangena na sikoyo na totana so sa ndenge nini na émission na ye parce que vous comprenez sikoyo que non volcan mais mutazo solo na mobali na ye batongi yo na fani si bafoka na ngai pour vous comprendre ça que na ki pe na souci wana ya okangisa te ya okangisa yena no teme ya vous expliquer pour ni to komi boy ko mama bafoka balobi te eza conversation privée très bien ozomona batu boni na bandaku na bango bazotonga même Kabila batu boni na bandaku na bango bazotonga même Macron osoki déjà bavoka Macron bakangi mutu moko boye puisque bango bayoka même ba conversation ya batu osoki bakangi déjà que bino otonga point ni te eza parce que bimi na miso ya batu moni eloko ndenge indinia ki bino ndenge pesala nga passe mais boza la tranquille parce que likamongo lobami wana ozo saliringa ezate n'importe qui le loko sala biso na mona moko pe ya 13 ans ko lobanga wazo ka viola kinga ba pesa famille na ngambongo ebele pona to bibisa likambo te do bo croire likambo yo sala bino passe ezalaki secret ezazala neto lobaka na lingala c'est-à-dire zala moko ba bisi zala moko boy zala nini ngo bimi wana donc yango no moni likambo ezo sala nango ngai eloko moko te moni nazolinga pe kolobela ngo te d'abord je m'excuse auprès ya bato o balbaki na ngai wazoka koloba so eloko te bolimbisa nga ndenge na lobi boy Franck Stema ya mbinga nako kiba ba émission te parce que na problème na Kari moni nako pe koloba ne ko poser nga ba question juste mais koloba ma Karine te pourquoi donc à poser nga naza artiste et musicien nazo écrivain donc nazo obligé na répondre na ba question na donc vous allez tranquille et loko mo Karine abimisi wana o esaliringa ezate esaliringa pona vana la limite to balobi na ebiko la tate ni na so oneti ya lobi ke ko saliringa eza na ngote et puis ba funda ka muto te ba sololi na makamana bango privé pour biso mo pe na privé pe to tonga ba tebele donc mais vraiment neti likamana ndenge wana so toujours ko comprendre ngote na yebi que peut-être na les la Karine ming bozala ka gêner tantôt lo bali kamoko boye to fingela yo mobali to fingela yo moi si to boye bona boye mais bo profiter na ngaite pona sala mabe esika o na zomona pona fungulela bino eza boye so mutasalinga mabe na solo ana ba foka na ngana zomona eza lokolo ke pas docteur abi moni maladie oyo na ko sa elo mo te foku fakaka fona beta docteur hein nini yo le docteur na parce que vraiment ko bon sangate Maître David Kombe, maître na avocat na ngai na niveau ya poto place on a ko funda bato bazana poto abi na ngai même awa mutu mo a signé crime azate mais tant leki na ngona leki na TV a signé crime na ye abi ça va maintenant on a un élément il y a quelqu'un qui a signé les crimes donc ce que to ko funda ye mais na lingi pe ko funda même garçon na te na lingi to zonga ne to sala vraiment tozonga ndenge tozala ki leki na ngai oza problème moko boye ozanga muta ko benga na peso téléphone tona ba unité ozo ko benga mutu te ozongona ozanga muta ko benga ko kasate ke waze ko agit seulement à Kinshasa non c'est la raison qui agit partout dans le monde mutu azana raison atato ke samba na Chine bomo na ka tant ba chino ba yara nyo ye mutabimi yo koti na kasho ezali bongo donc leki na ngai boma moto zala tranquille ezali kambo so na bino na mwasi na yo peut-être monter ma passe ndenge mwasa boyo ndenge zala kaka to ndenge yo boye po na bino nga mamna bino te et puis ezali kambo mwasi na mobali na zoloba o aka bazonga na bango o mona aka bazonga na kota na bajona mingi kota na bajona wana te souci ndenge ezali po na ba fan na ngai o baza indigné non présent photo sala ka quelque chose to sala quelque chose nini boza na numéro na nga bokomela ngai bafunda ka moto yo atongi yo na lisolo na mobali na ye bafunda ka moto ndenge wana bavocat basala cour à droit balobi ezala bongo te alors le musu bino boleki na bavocat bo expliquer nga numéro na nga yango wana bokomela ngai ke non te même na ndenge wana esala maka nango bakanga kaka moto voilà peut-être que ça la bongo pona to si sali kambo parce que vraiment batune baza indigné ndenge comme na nga ezalaki sali nazali parmi les quelques artistes oyo makama salité na ebimana na comme on a été yango moni bat baza indigné yango no moni Myriam Mokonzi ya na Karina benga nga bi papa pardon na yote moni alaxinga même livre na ye les petits bonbons ambi papa tala tozana les petits bonbons na ndako
juste d'autant yo pour toi apprendre les qui habitent sur Karine femme manqué yo papa et le on a vraiment tout ko accepter en côté mais si ba to linga la salani boko melanga ngana zali prêt mais makila ya Karine mokonzi na ningiza na maboko na ngati bato ya fingaka bakangisaka yete kaka ngai ndi siko muta salingi lo mo ya gravité il faut ngana ke no kangisa ye ote po to yemba na héritier bongo sikoyo patron ya Karine mokonzi zanane eza héritier to pa eza Karine mokonzi eza héritier héritier muta son patron na ye Karine nde akobanga kutu soki ezaki likamo Karine alinga bimisa Karine abosani ndenge na finga mapona comme héritier abosani yango na poto tant nazo soutenir héritier po abeta na poto na finga mama kasi ya osangana te Karine abosani yango mwana wana bimisi likamo wana siyama te déjà lokola babimisi likamo mais malheureusement na likamango alobaki mabe na lobité na maloba nanga ki alobaki bien te alobaki mabe ça je condamne ça la s'appelle na ngote mais juridiquement na ko sala eloko mote ozomona bino bolingi nini lokola na ko mona matete na benga bana matete bana ko beta c'est ça pour faire la vérité bana matete mususi ba yaki déjà président lobi nini mais comment ah eza oni britannique ozomona eza oni britannique ozomona ba réunion de ce bandaki Nabana basi, s'il vous plaît. Nabana basi déjà si baye déjà président. Pour ce que bana mbali bake ba banini ba yaki bana mbali. Juste bana basi. Kutu na moi na moko vraiment. Donc na moni pena qui était matete pena to bien formé na bitumba. Moi mina ngi mutoye pena bino président. Est-ce qu'on peut permettre la beta etenga bi? Non. On peut mettre mutu na likamunini. Donc c'est pour vous dire que justice obino bozo luka wana ko sala na balabala. Ko sala mape na niveau ba juge. Nyoso wana na boyi yango. Karine Salinga Mabete. Très bien. Voilà. Donc je pense que Nané na lobby boy, sauf que tu comprendre le karaté. A comme na WhatsApp to continuer discussion. Merci. Voilà. Dis-moi c'est tout na souka. Il y a quelque chose à ajouter par rapport à entretien de Salelo? Oh, ngaelo na zana ngo ezali plus dikama boa mabe. Omoni. Vous pouvez nga ba conseil na yimba na ba fille. Tous na 5 filles. Donc 5000 ya belle. Tabouler za kineka moko ha. Ba ngomba yimna les têtes non? Non c'est pas enfant na ba mabe. Mais ce que moko wa imagi na les têtes balaki aza siko na Angola. Ah d'accord. A ti biso vide mo osana te. Mais le ko nzamba pesa kana ya kolia na appétit. Ce ko pas pesi appétit apesa pena ya kolia. Abakseli biso ba fille mususu. Donc to komi na 5 filles. Pour les têtes même à 4. Mais surtout komi 5. Ah d'accord. Na bisio problème eza na album oyo ba fille on te na comprendre. Moni. Na comprendre. Mais est-ce que nous estimons ba boule ko aussi la quand en tout cas, tu as travaillé, surtout que 6 à Misala, et que ça mi-juin. Ok. Na 4 mois juin, vraiment Misala ici. Pour la qui album Ebima, na mois il y a fin Ebima na fin juin, bah début juillet on a pour na vacances. Au moni et vous permettre bango sikoyo, hein, bah yo kana bango album basa na tana bango. Voilà, et là on a linga inde yango wana. Mais tout à l'heure, ils ont bon Nzambe, volonté na biso au secondaire. Voilà. Mais bah moyen au l'album. Tout est allé. Le premier est allé nini. Ils ont encore moto za na mbongo mingi. So linga to ndako étage. Tant bachaka moni lo bachaka benga ngonina. Oyo liboso wana. Béton. Béton bachaka pe kabola étage wana. Ba faut c'est la 21 jours. Bon monsieur za ningwana. Na mona mutambo mo teka atongisa ndako na ye a corrompre simana mai pesa ka 10 jours kauka te faut 21 jours faut c'est la 21 jours makamusu pe na studio faut c'est là studio neza biso mo te moni ingénieur a kopisa bino pe que non pour tout de suite 4 jours par semaine et 4 jours par semaine oui très bien il y a studio ils a déjà belé pour quand même 3 wana pour ça la makamusu ba répétition banini mais à kopisa bino pe non moni bo pe 52 jours moko boy mutu mo ça na moi urgence moko boy na enregistrer to boy c'est moni biso moko pe bo vanda bo boy bo kende studio là musu tout répétition bo coup de film moko boy ko beta quelque part biso moto annuler sous studio donc on est en train de travailler bato bali ko soutenir biso parce que attends moto ça na ba moyen ndenge nini moto aleki Nzambe azate. Et tout le monde a fait ma bonne en église. Bon Nzamba quoi bon Nzamba a un problème. Et l'esprit a soutien. Bato ba ko soutenir biso na ba moyen, bo soutenir biso. Na ba conseil, bo soutenir biso. Mais au soutenir te album e bima. Vous comprenez? Et ça li bongo. Parce que ngana kota ki studio te pona c'est la monga bato. Te. Na kota ki studio pona moni que non. Ah, te bato ba c'est la banze mo na ba carrelage faut
il faut boyoka ndenge na embeli alita chamala na embeli alita chamala moni boyoka moni l'été t'as déjà yoka l'été t'as déjà Jeff docteur pas ali na pese mbo théâtre donc yeto comme famille moni eloko lo bezalité alors bande ko mingi sika bozali na Angola moni na ebiki bolanda ka ba émission sika bozali na poto tous on a besoin de soutien na bino fo balika ndenge ezali moni sous toutes les formes mais il y a nangote parce que nous sommes en contre-temps nous sommes appelés à poser sur la naote azana idée ni moko bien tant idée oyo na otolo ba direct d'apeser ngai abi bo profiter bo ça la papa Lutumba hommage kasi ba idée yango na soutien so yango na bilo ningi soutien za ka ndeni merci monstre to sisi na biso ba mbote ate eke ba te omoni eloko wana ekomo gêner musique na biso moni ekomo gêner dernièrement na solaki na mana chebwa obi mana chebwa mutu munene na culture na biso babongisi nzela na mabi na Félix maintenant vous êtes en train de faire non pas la chronique musicale mais la chronique dédicace ça va donner ça nga passe mingi abi beaucoup na bino siko plus ko ça la dédicace que kolobela pena ba matière tant d'être artiste munene ndeti ngai boye botolo batolo ngana so munene artiste ka ndeti nga boye moni na sisi émission nanga ala manotanga ba kombo siko nani oyo nani bobo na bozo mona teke ikoka nanga te ça c'est vrai bon ikoka ni te pour na mona Michael Jackson ya nanga sala ngote atikala ko sala ngote moni natikala ko mona tabule ya sala ngote natikala ko mona teke ba lombo makedi ta ba sisa ba interview na bango kala banimba moko nani ba te culture on est uti wapi parce que tango yo tanga ba kombo ya bato eza toujours na pire mutu na yo moko okobosana to okozangisa moni tant que vous avez ça ce que ça na incompréhension moi maman ozomona wazaka pena si c'est mission na Frank Steinmeier tana no mutu musute vraiment donc c'est que la kontana na vie na donc vraiment ben au monde ngezali wala ngana bengi na bengi sute donc yango no moni bato tu balinganga ba se contenter kana on a lobby mbote nzama za na biso ni susika tozali ozomona boza na confiance na ngai makambo tu eleki oyo na bangi mutu te mutu mo pa bangi singa ite ozomona na loba yango boye pe nazo suka wana soki nazoki chance ya kobota mwana mwasi na vie na ngai yende mutu nga sakana na ngai mais bana basi nyoso aussi babotama na ebisi bino ozana tanku ta komanga osakana na ngate ozana tan wana te ozomona donc na ogine na lobi soki ezana mwana mwasi nga osakana na vie na ngai soki nazoki chance ya kobota mwana mwasi na botaka bana mbali. Merci beaucoup, Monstre d'amour. Nous sommes à la fin, mesdames et messieurs. Voilà, Monstre Zaki vraiment large à expliquer Bisso, explication mot à mot. Je crois que tu comprends cette fois-ci à bas la polémique par rapport à CG Oyo et Bimi, dans les réseaux sociaux. Donc, Bisso pensée, bien sûr, dans Bisso, la baronne. Excusez-moi d'expliquer le robot. Oui, Monstre. Au moment où phrase moi on a s'appelé là, on a expliqué ma cambo. Ouais. Mais bande kono ba journaliste pe, ba to landa Bisso. Tant on tout ça l'élément, tout le bilan makambo. Ouais. Moni. Parce qu'on est comme le col neti monotonie. Même monotonité comme le col acharnement. Sur combo ya Karine, sur combo ya batumo do non. Bolandi émission na sali ya suka pona makambo ya Karine yangoyo. Très bien. Na lingi sute boya bote parce que bona bote wana to so na biso na WhatsApp. Bo finga na bino ngai bien mais bozong sa confiance bozaki dans pana ngasoke kendaki mais bato ba comprendre la confiance kendaki na ngoti. Voilà, donc tozong sa suli kambote. Merci beaucoup, Monstre d'amour. Donc nous pensons à Maman Teteli, à la baronne de Genève, Maman Teteli Yengo. Merci beaucoup, président Franklin Maboussi, et à Betty Maboussi. Merci à Sergino Mundila et puis Aimé Cédric Laguna. Merci également à Junior Kissansi, force tranquille de la part du président Reagan ou Assissoa. Merci à l'équipe technique rédactionnelle qui nous a tenu compagnie aujourd'hui. Merci au président Reagan. Merci à Maïle Sadiki, Rachidi Papana Renedi. Merci à Randy Waling Kolo. Merci également de loin à Gloria Olangi. Merci à toute la grande équipe d'Incide Africa Info. Et à vous, très chers abonnés, merci de votre confiance. Et au revoir et à très bientôt. Yassika Eyena Kinshasa Restaurant l'Orangerie. Restaurant l'Orangerie Koutia Koussia Balala. Na spécialité na bango poulet au makala. Poulet au makala Souka nelengi Basuki wanate Olingi kolia bio Yakambangu na restaurant l'Orangerie. Na service na bango cuisine
congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali. Kote masanga kutu bosa na e. Po nyonso ezali ata kutu masanga ya pompe. Bazo pompe pe ozomela ya malili. Otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC service ya kolobela te un personnel très qualifié et bon chaque samedi la musique douce du groupe les professionnels bienvenue et surtout bonne Banadine Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Semaï, Yandankala, Twende.